Koleka maloba na ebele. Balandi ya DMTV mbote na bino esengoza ya biso ya koyeba ko retrouver bino lisusu na mukolo na lelo tozali vendredi le 24 avril boyebi actualité zakaka dominé par pandémie o ya coronavirus oyo ezali ko tungisa mokili mobimba et d'ailleurs recommandation na biso ezali toujours ka ko senga na bino boyeba ko continuer ko observer ba mesures barrières pour na ko empêcher maladie wane continue à se propager, à briser chaîne de contamination et donc pour boyebi que traitement efficace à ce jour contre maladie wane zali kaka prévention même si et d'ailleurs yango pendeza sujet na biso boyebi que bolanda ki na ba information certainement que na Madagascar ba trouver kisi oyo bazali ko benga na kombo ya Covid organics oyo ezali à base ya plante traditionnelle une plante chinoise na kombo ya Artemisia. Le chef de l'État malgache Andry Rajoelina a annoncé qu'il y a publiquement tout le monde qui même yazali ko meka ko melango yemoko pe bazali ko partager en la population ya Madagascar pour na ko lutter contre maladie à coronavirus d'après chef de l'État malgache qui siwana ezali non seulement préventif mais ezali pe curatif, c'est-à-dire que ceux qui ozana ya ko bela to meli yango bokone bokote la yote ceux qui po bela ki déjà meli yango et okoka ko bikisa yo. D'ailleurs, le chef de l'État Félix Tshisekedi a bengaki homologue naïe malgache Andry Rajoelina au basolo là qui en appel vidéo to monaki na tweet il y a président malgache ko se féliciter na appel wana ya chef de l'État Félix Tshisekedi alobaki a komaki d'ailleurs exactement ceci. Excellente discussion avec le président Tshisekedi qui nous félicite pour le remède traditionnel amélioré Covid Organics. L'Afrique est unie et développe des solutions contre le Covid-19 grâce à son patrimoine naturel. Les Malgaches sont aux côtés de leurs frères. Donc voilà, Wanezali, message au président Andry Rajoelina ya Madagascar à Komaki na compte Twitter naye pour na ko sepela na ndenge chef de l'État na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à komelaki pour na ko féliciter na trouvaille wana mais eloko au président malgache ya bisote au pe bisoto eba kite zali que kisi wana o bango bazukuna na Madagascar zali fruit ya ba recherche ya mwana mboka ndenge balobaka RDC et Eloko Makassi partout, c'est un Congolais originaire du Congo central né à Salakiba recherche sur plante wana Artemisia pe a trouvé Kisiwana d'après ba information tozui na moko ya ba journaliste ya mboka na biso mieux connu d'ailleurs nazo proposer bino bolanda ye nanu ensuite tokozonga pour que to sala mo analyse mokie pe to ko clôturer liso na biso oyalelo nazo rappeler que boza kolanda DMTV so kozana na abonner te cliquer ko ka ko s'abonner sanate cloche moko ko bima juste pembeni cliquer pe wana pe okoma désormais notifié na ba prochaine vidéo na biso oyo toko tia na disposition na bino en ligne bien évidemment. Nous nous retrouvons tout de suite après pour continuer le show na biso. À tout de suite. Madagascar en tout cas bango kuna bazaya ko sekela po bazui nkisi ya bokono ya Covid-19. Botu na ngai kisango na sali ba recherche et ça congolais. Congolais na Congo, il y a Jérôme Mouniangi, hasard ressortissant à Congo central. Ancien, il y a faculté en médecine, il y a université à Kinshasa. Grâce à la recherche, Azui Kinsi, pour Nabokono, il y a Covid-19 na Madagascar. Bah, on a des réseaux sociaux, le président Malgache, Azar Omela Yambo. Mais monsieur Babil, un entraîneur, il y a l'équipe nationale à Madagascar, je crois le français Dipui. Voilà un Congolais au hasard na Madagascar a trouvé qu'ici pour Nabokono il y a coronavirus qui s'en combo na yango Artemisia. Voilà, ils ont un remède traditionnel contre le coronavirus. Un Congolais, nous Congo au hasard na Madagascar il y a Zukis. Est-ce que vous pouvez savoir les sons pour le docteur Moukoto à Fongolage? Tout le monde a traduit Patrice Nyonso. Vraiment, c'est une leçon pour
Voilà, boti kolanda wana tout comme bisonyo surtout information et pesamaki namko na lelo par journaliste Jules Boulembi ndeko Zulu ya canal Kin télévision oyo a yebisi na biso que docteur Jérôme Munyangi nde azali auteur ya kisi wana bimi na Madagascar po ete yenda salaki ba recherche wana mais tomeki koluka to yeba. Qui est Jérôme Munyangi? Jérôme Munyangi, azali docteur moko azali diplômé en médecine à l'université à Kinshasa. Awa, et oui, université à Kinshasa au Mingi Boboyaka. Docteur Munyangi a outikuna pe a obtenu qui a poursuivi qui études naie jusqu'à obtenir un master après diplôme naie wana ya médecine awa na université à Kinshasa. A eu master na université Paris Diderot et a eu na université ya Ottawa et en 2011 azalaki recruté par Organisation mondiale de la santé OMS comme chercheur sur la maladie tropicale négligée. A travaillé depuis plus ou moins 6 ans, azalaki travaillé depuis 6 ans, pendant 6 ans au moins sur un traitement alternatif contre malaria, donc autrement paludisme, à base de la plante Moko Nakati, la République démocratique du Congo, ils allaient 3e pays le plus touché par malaria après Nigeria na Mozambique. La recherche naie, ils allaient qui sa efficacité à traitement à base de l'artémisia, où ils allaient une plante dans laquelle les Chinois se soignent depuis plus de 2000 ans. Et pourtant, OMS, une organisation internationale, basée poser na utilisation ya bakisi wana. Alors na France na Belgique interdire kutu interdit ça qui coûte yango pe sujet wana créa qui vraiment polémique alors que malaria to yebi que zala ki ko boma batebele pe yango ezali parmi maladies bomaka le plus de batuna mokili mobimba. D'ailleurs selon rapport ya World Malaria il y a 2018 il y a OMS toutes les 2 minutes moins na moko de moins de 5 ans au moins zala ko kufa na malaria ou zali maladie moko bakoki kobiki sa yango puisque bakisi ezalaka. Donc docteur Jérôme Munyangi a finalement akimaki République démocratique du Congo parce qu'azalaki objet ya ba menace bazaki ko menacer ebelé et donc salaki que akima République démocratique du Congo ko se réfugier en France pour la sécurité na yemo ko expliquer qui azalaki menacé notamment par ba industrie pharmaceutique ya ba indien na ba chinois binomo boyebi ndenge tondisa ba marché na biso awa na Kinshasa na ba produit d'ailleurs un médecin sérieux ce qui a yambio et qui a consulté yo soka comme l'ordonnance un médecin vraiment sérieux a comme là mingi ba qui sur apena d'origine pobika noki ba produit générique ezalaka ba produit d'origine indienne to ya ba chinois généralement efficacité nango ezaka prouvé te ezaka vraiment pas si. Donc voilà pourquoi ba enjeu n'engezali toujours économique ba enjeu en bongo ba industrie pharmaceutique et combataka vraiment ba chercheurs ou bazali ko bimisa ba produit et vous allez efficace mais quand même moins cher tout le monde même en France avec le docteur Didier Raoult. Mais maintenant ici que tous un peu perdu les allines ndenge Jules Boulembi à lobby que yenda trouvé qu'ici na Madagascar. Donc c'est dire que docteur Jérôme Munyangi s'est retrouvé finalement na Madagascar et pas iwa. Puis je rappelle que ba malgache ba récupéra plante wana ba chinois en ba vertu et belé notamment efficacité contre paludisme donc malaria ba récupéra qui est vu expertise au yazalaki nango parce que pas au sala déjà recherche na domaine ya plante wana et certainement kenda ki kuna zo travailler na bango et ba recherche na ye ezalaki vraiment très poussé et jouit résultat oyo et nous sommes vraiment très heureux que ça la congolais moko ko retrouver yango mais loko ça repè sa biso mawa parce que ton mon chef de l'état la biso Félix Tshisekedi a contacté président Madagascar pour féliciter. Mais est-ce que Félix Tshisekedi a ébé que ba recherche wana za fruit ya mwana mboka ou azala qui très avancé pas qui ko poursuivre dans la Madagascar ici ka puis plante wana azala qui planter vraiment na ndenge moko industriel et belé il pouvait faire ba recherche na vraiment calmement. Pourquoi est-ce que
docteur Jérôme Mouniang azwa qui opportunité te awa ya ko sala ba recherche na pourquoi bénéficier qui na protection à l'état parce que c'est un Congolais, on ne peut quand même pas protéger ba bandit avec expatrié o bazo memela biso ba kisi ya mabe oyo yembi nango karma pa na nzembo ebeli mama ye mokini ne basala soki na bikedi bazo memela batole bikisa eza ko boma batu. Pourquoi ne pas protéger un Congolais tala intelligence ou elongo RDC KI. Et lorsque nous voyons chef de l'État nabiso aller recourir à un Camerounais pour na expertise na matière il y a lutte contre la corruption et que tout le monde là qu'un autre Congolais médecin s'expatrie ailleurs pas que kobimisaki sur ko sauver monde entier vraiment ils ont fait ça même na mawana posé à kolela. Je suis sûr que Félix Sekeda yeba ki te que recherche on ezaki fruit à Congolais pe. Il a félicité car à Madagascar nzoka mwana moko ya RDC ndé a contribué na résultat wana lelo Madagascar ezokomisa. Et d'ailleurs à ce propos ekozala malamu que ba dirigeant africain ba koka ko appuyer Madagascar na effort oyo pe ba aider pe na ko continuer ba recherche pour na ko démontrer efficacité à maladie wana parce que ba j'ai à OMS tozomo na mo clarté OMS hier za wana on dirait organisation moko ya zali wana nda zali on dirait monoko ya ba firme wana minene ba industrie pharmaceutique on a pour ba imposer kabiso ba kisi na bango ya cher hein et loko wana sengeli na ba dirigeant na biso à un certain moment ba ko s'émanciper na ba bloc nyoso to wana ki bobola pe Afrique ezanango ezali pe pour la mal gouvernance na bango po baza ko yiba kambongo ya l'état bazo tika kakania kai continuer kozala sinon Afrique ko kozala au moins na minimum ya mboko mongo avec ba ressources tozali nango nous pouvons créer ba industrie pharmaceutique na biso moko pe to sala ba produit na biso moko car biso moko to bi ba réalité pe ba maladie na biso o eza particulière na biso awa dozomona que au moins une information o ezali sûr ezali que en tout cas ba kisi eza antipaludique ezali efficace contre corona parce que on parle de combinaison il y a chloroquine na na antibiotique mususu na kisi mususu peut se montrer efficace même si contesté toujours tout le monde qui peut docteur Vango à l'état qui na télé 50 pour na copier sa formule o yaye au lieu ba prêter lito inaye ba landela o ya zoloba on a préféré commencer à l'attaquer à le menacer donc vraiment ça ma entre temps docteur Muyembe o biso to sotia la motema ya zlingi ka biso to zo ba vaccin o ya ba américain des vaccins pe o yo baza ko sande ba essai clinique o to yebi pété ce qui réellement et ko prévenir ba contre maladie wana ezama pourquoi ne pas privilégier tout ce qui privilège mais pourquoi ne pas aussi prêter oreille na ba nationaux au bazali pe ko travailler na domaine wana parce qu'il y a des chercheurs congolais aussi la preuve est là Jérôme Mouniangi qui est un nom connu dans le milieu puisque zalaki même obligé qui mambongo vu ba acquaintance il y a ba industrie pharmaceutique wana ya ba indien na ba chinois awa na ba continent biso awa il s'est senti en insécurité il a préféré s'exiler en Europe et pas Iwapi sécurité n'est comment qui est assurée mais malheureusement sécurité à la recherche n'a été parce que Kunapé compte tenu il y a problématique kako tozali kolobela ya mais ça za ko privilégier kaka ba industrie pharmaceutique wana ya minene ba qui possibilité te akoka ko bandima au moins ba recherche na wana alors que à propos d'une maladie ils allaient plus qu'au bomabiso ba Congo awa et puis ba africain en général parce que c'est une maladie tropicale vraiment information oyo tozui to yambi yango bien ce que zali confirmer to kumisanzambe pe nous pensons que espoir ezali et que maladie wana coronavirus en tout cas Afrique et kokota te bobi que président américain Donald Trump a confirmé les sources sur base d'une étude américaine que coronavirus est okufa pe na chaleur donc peut-être yango ndezo expliquer que baka ezala moins na Afrique par rapport à coronavirus alors ceci nous amène à nous poser cette question OMS yo boye na Afrique africain doit se diriger OMS bolingi nini na Afrique OMS parce que président américain Oyo Azali, je crois, le premier bailleur de fonds, il y a OMS qui a retiré au PSS Mbongo, pour la bouzoba bino bosalaki. A lobby que coronavirus wana chaleur penezo barré. C'était des informations qui au début a maladie oyo. Après vous avez balayé ça pour bolingi kaka Afrique kufa lokola bino. To koma kufa ebele mais nous on n'a pas les moyens comme vous. Surtout bandi kufa même moyen kunda batouane kozala. Vous vous rendez compte d'un carnage kozala. Et ça plan na bino pour diminuer population Afrique tonine. OMS oyo, OMS ba dirigeant
biso botalela yango esengeli quand même botretaka na bango pe d'égal à égal parce qu'après tout l'équipe biso n'a rien après tout hein tobanga bangati wapi les moyens aujourd'hui on n'en a pas mais demain on peut les avoir mutunde fwe sala chef de l'état na biso faut comme un peu beaucoup plus patriote parce que ce n'est pas normal que OMS a alerté biso ka Afrique kozala danger épicentre après Europe siko chef de l'état américain lobi chaleur et bomango mais biso en Afrique tu ebi que chaleur ndé quotidien na biso. Hein? Et certainement, on peut toujours mona modèle peu malade yango zo une évolution nango faible en Afrique. Assez que peka ka corona ngo moins chaleur zo sala peka net. Hein? Et donc bon ba continuer biso vraiment ba fongola moi mieux et puis qu'on privilégier puis qu'on lande la paix en tout cas ba recherche ya ba africain ou bazali ko sala na domaine où on a pour trouver la meilleure solution contre cette maladie. Je rappelle que bozo landa DMTV ils a vraiment c'est ngopona biso ko yeba ke bozala ki ebele to comme na suka ceux que vous avez déjà abonné merci. Aux abonnés, cliquez au comme abonné et ensuite au moment la cloche va apparaître juste à côté au cliquez pe wana au comme désormais notifié na ba prochaine vidéo to ko mettre en ligne je rappelle que coronavirus est allé réel hein, même si tout comme on a moins espoir on dirait que na moi souka et aux ala bien et comme appena na souka bientôt long appena coronavirus sango pour nzamende a otikala ka na contrôle quoi donc au ba cancel l'Afrique et au comate biso na Congo en tout cas toboyi yango poto peuple paye nzambe mais toutefois to continuer comme battre en respectant des mesures barrières ko lata masque ya protection pour la éviter contamination ko sokola maboko régulièrement chaque fois que toucher surface mo quelconque sokola maboko ko désinfecter si possible ba surface ngo na ndako na bureau et si ka ko se retrouver na mutuka na yo et lisusu distanciation sociale il y a 1 mètre entre biso tout ça là vraiment fort il y a ko respecter yango parce que jusque là tout le baka qui prévention des makambu il nous reste en tout cas à confirmer que kisi wana Covid organique il y a à Madagascar au Congolais moko a contribué à la recherche wana mwana ya Congo central mu Congo moko boye Jérôme Munyangi ndeko ane mwanda ntemi esengeli na biso totia mwa lisu côté wana po toyeba vérité sur efficacité ya kisi wana botika la malamu bo continuer ko se protéger je rappelle que voilà qui kolanda DMTV. Au revoir.